Déliez-les et laissez-les partir. Nde ezalaki mobange na thème ya première édition ya Voici l'homme et ses fils. Oyo ezalaki organisé na yemoko l'homme en question. Pasteur François Mutombo, parrain ya église Communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme. Oyo et bandaki depuis le 12 mai. Oyo l'équipe. Ezalaki nde clôturé dimanche Oyo 18 mai 2025. Noko. Durant 6 jours. Bana inanzambe bate amaki kitoko et pas ba fils de l'homme. Kasi mokolo ya dimanche Oyo 18 mai na clôture. Ayaki ko clôturer avec le sous-thème Oyo. Ezalaki tiré na Jean chapitre 9 verset 3. Église ezalaki plein ya kosakana te. Banda na nzambe bazalaki très déterminé bayoka mateya pe bakangolama. Musika ya distraction, prière ya bénédiction esalemaki kitoko. Bana na nzambe pe bapambolamaki. Na sima na yango bana na nzambe bakangolamaki pe piège ya moyini satana kasi ya koleka nyonso bakumisaki kitoko nkolo na bango Yesu Kristo. Je crois que papa nyonso soka boti à un certain moment il faut présenter bana na mukili pe botalisa ke nazana bana o basi bakoli baza capable lobi ya kobundela ngai même na libanda. Et lelo ce qui s'est passé nazo préparé je crois dans 12 jours tozana minu fête des juifs avec nos orateurs habituels, sauf que ils ont la révélation de découvrir pour cette édition. Message nous lancé à peuple congolais que il faut que moi voici l'homme je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. J'ai peur de la nuit. C'est pourquoi je voulais profiter na lumière oyo na sala na musala. Boye bako église communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme. Ezalakande na avenue Kalembelembe na commune ya Kinshasa. Référence direction plateau soki kaka okomi ndeko na ngai yebake okutani na solution ya vina yo. Ah oui.